Na yoka danseuse moko na ibte comme des comme nani aloba ke ba danseuse kutunde ba viola ba patron là parce que ba yala na po ba viera na ba patron. Et je peux vous le dire. Bon évidemment viol na nenga droit. Et ça que mutu au sali rapport na mutu za na autorité sérieux. Mais ça bien ba na nenga qui congolais et lo wane ko longa parce que moi je peux vous dire ba danseuse ba tande la lem sous ton li bosol pa un leader. Babundaka on a leader. Toujours est-il que et comme que non kofi atabaza sans bango tu bibole na yebanini non 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 et non je me soucie senga bango ba vérité depuis pe bobanda ko bundisa ye depuis pe bobanda ko sala makita est-ce qu'akweya akweya te soki nga nazalaki bino nalinga na tika nanga depuis kala nalinga na tika nanga depuis kala nalinga kina tika nanga depuis kala parce que mutongo to bundisaka ye mutongo to saleli ye makita mutongo to sali makamunyos mutongo to bundisi ye mutongo to ke koluka même batu ya makila na ye poto ko isaye na se mais mutongo zo ko ya kana se na kangi oh le grand mopa wa lobeli ya ba danseuse c'est vrai bravo le grand mopa tu as raison tu as raison tu as raison danseuse tant oiseau ya na orchestre danseuse ya République démocratique du Congo précisément Kinshasa la capitale tant oiseau ya na orchestre na mutu na ya zo tia nazo kende ko benda président pembeni nanga mopa walobi kaka vérité soko mi bengi grand soko mi bengi koza mokonzi soko mi bengi ke no oza plus fort que bimisa na moni keza le côté moko boye ba oyo ba pesa ka baninga ba défi ba kokaka ba le côté wana te c'est la vérité hein? Bino oza capable o pesa baninga bo pesa ba to ba golwa ba défi ba tumsu ba pesa ki ba golwa ba défi bo sala boye baninga ba longoli ba défi wana lelo na komo yoka ona sali wana eza lokola sali ya répétition na biso faux débat faux débat wana eza débatté ya sika yeye ozana problème ya kentos ya batampo opakola ba mafuta ya kala esimba te ebebisa yo elongi bandeko ti lelo okonsomaka bambongo na yo elongi na yo ebongaka te makolo na yo ebongaka te na se ya makolo mbindo lokola nzungu ya ma famille en tout cas MK Beauté abengi bino à travers muto azali ko représenter bango na Kinshasa jikaye moko à la personne soko bengi ozui ba produit na minute onde tozolo ba boy ba rivage koti na Kinshasa en tout cas ya sika soki jika koti likambu ezalaka likambu lokuta teze likambu solo yo moko zota la ba image okomona pe ba témoignage contacter biso po orater produit ata mokoto ana problème à sa makolo et comment noir et comment mwindo comment na passe soko zo lingo kutana mobali fo bakanga mwinda ya contacter biso elongi tampo ebetama ozoye ba solution te contacter biso maboko kentos ya soki yo solola il faut yo bomba maboko na sima contacter biso na makolo kutu koloba te okoma na coca fanta eza somo moya koloba eza te contacter biso na ba numéro ba kocha wana okozwa biso na lombangu ezala na WhatsApp ezala na normal oza na Kinshasa oza na poto partout to livraka merci beaucoup et koratete MK Beauté nde makambu
Bonjour fidèles téléspectateurs de GKTV News, merci beaucoup. Bienvenue dans l'émission Nabiso Tolobela Nyo Soto Kobomba et le côté. Merci beaucoup à mes étoiles parce que nous sommes arrivés. Bon, je vais vous dire merci infiniment. En tout cas, eko CCT Tokomi. Mais Tome Mana na 15. Objectif na minute c'est Tome Mana na 15. Merci beaucoup. Tome manana 15, tome manana 20, tome manana 30, tome manana 50. Pourquoi pas tome manana 100? Parce que vous voyez que GKTV News et ça la bino ba bien. GKTV News et ça la rabino makamba kitoko. Merci beaucoup Natatan Zambé, mon pesi na pema, mon bateli, mon bombi. Topesi merci parce que yazali ko batela biso, pas zali ko bomba biso, butu pemo, rien à dire, topesi matondo. Fabrice Mande, elombe mobali na sima ya caméra. Tobandi bitumba oyo kala 3 ans yangoyo. 3 ans yangoyo. Il est là, derrière la caméra na biso. Peut-être jour moussous na permettre bino bomonaye, mais azawana ami fidèle de tous les temps, to soana rato benda na mais yenda sala ke ba image na biso ekoma na banda kuna bino. Bomona nga boyeba ke jika zolo banini, jika sali nini et actualité nini eza na GKTV News eza grâce à Fabrice Mandé. Merci beaucoup, que le bon Dieu vous bénisse abondamment. Merci na bino fidèles téléspectateurs bozala kawana connecté pour na ko partager, ko aimer, ko commenter, en tout cas na rozwa habitude. Parce que na remarqué ba combo et zongaka toujours na ba commentaire et zongaka toujours na ba partage. Il est temps sikoyo parmi batuana bo banda ko recevoir ba mabanga na bino. Bo banda ko recevoir ba mabanga na bino parce que bo mérité yango. Bonjour na ba kofifi nyonso. Bonjour na ko ba kofiette tout. Bonjour na les vrais de mamassi ya monde entier. Sans oublier ma soeur de notre mère Maria Kitoko Yaba Kitokos. Je vous salue. Vladi, je te salue ma chérie. Meli Melo, je te salue. En tout cas, Boza et Belena Bossaninan. Mireille, je te salue. La mère des garçons. Bacharme, je vous salue. Merci beaucoup. Le loto zolobe la deuxième sortie médiatique Yakofi Olomide mo pao mo konzi les gens diamboka oyo. Tozolobe la sortie médiatique naye, deuxième sortie médiatique naye. En tout cas na deuxième sortie médiatique naye na retenir biloko ebele. Mais nazo bandana nous na première chose de nazo banda osale la nango analyse. Fabrice Mande ako permettre ngai pe après analyse nanga ya muke to sala nini. To cha imaginanu ya maloba ya ye moko mopa o mokonzi par rapport ya sortie médiatique na ye. Alors sortie médiatique ya les grands mopa o nga et salinga surprise te maloba les grands mopa o lobby na loba yango na loba kana continuaka toujours koloba même si aujourd'hui nazali ko défendre Brinette. Ezali Brinette tende nazali ko défendre. Ezali mwana nsuka tende nazali ko défendre. Nazali ko défendre acte wana. Oye salemaki. Oyo famille ya Brinette va trouver ki yango normal. Oyo famille ya Jibempe na va trouver ki yango normal. Et pourtant ça na milliers et milliers de filles. Bazali ko violer bango. Bazali ko abuser na bango. Na ba boss na bango na misala. Bazali kolobate, bazali ko traumatiser bango na mutu, bazali kolobate. Ezali émission na bisote, wana tokolobelango et après. Alors les autres kolobela histoire parti moko na kangi oh les grands mopa wa lobeli ya ba danseuse. C'est vrai, bravo les grands mopa, tu as raison. Tu as raison. Tu as raison. Danseuse, danseuse. Tant oiseau y a un orchestre, danseuse y a République démocratique du Congo. Précisément Kinshasa, la capitale. Tant oiseau y a un orchestre, na mutu na ya zotia. Nazo kende ko benda président pembeni nanga. Ah oui hein, lokutate. Nazo kende ko benda ba prêtre tout pembeni nanga. Bien sûr. Nazo kende ko benda ba musicien tout pembeni nanga. Objectif ya danseuse yango wana
na Kinshasa. Mais dans ces amusala, dans ces sombeli batu bandako, dans ces bongisi batu bavina bango, dans ces sali makambo belé. Mais objectif va te belé, ba danser et belé. Avant nanwa kende, ko sala casting ya danse. Aleka ki nanu nandenga kuzwe pa mama mo boye. Ba pakola ye benda benda. Ba sokola ye potan wazo le kaka boye président monaye. L'homme a posé que maître Jean-Pi, je vous salue là où vous êtes. Question moko très important, mais maître a répondu qu'il n'a pas besoin de. N'a posé qu'il y a question. Le lot aux alliés qu'on condamne acte de que je même piana sali. Mais comment jusque-là maître mais c'est même piana bakangi était. Mais tout mon qui mon amboka Koffi Olomide ba memaye lokola. Mutu auti ko beta mutu masas. Pona maloba ya des danseuses. Batinda mie pa bato balingi Koffi Olomide te. Bake ko déclarer que on était violé. Est-ce que basenga ka ba danseuse wana ba preuve on ne sait pas. Kaka na maloba wana ba yaki ko arrêter directement Koffi Olomide. Toloba keza mibeko. Mais si pourquoi mibeko wana ba appliquer que pas ya Koffi Olomide ba saleli yango te pas ya Jubé Mpiana. Ozomona ke ezandenge moko te. Et pourtant pas Jubé Mpiana to beta lisolo ya mineur. Kuneza ba mama mi bimba. Ba prépara ki batana bango ba prépara ki banzoto moko bake ko baka ba big ba kib bake ko baka ba biloko ndenge na ndenge posime koma munene ba banda ko attirer ba président. Alors vous avez comment na keno un certain moment même ba président ya ba orchestre baza traumatisé. Baza traumatisé. Suite à comportement ya ba danseuse. Première chose qu'on a à retenir, il y a deuxième sortie médiatique, il y a Koffi Olomide. Fabrice Mande Tchelanga parti wana, Mobimba nango, et Katamate, bongo to ya kozonga après. Merci beaucoup. Ezani Nengwana, il au moins quand même injuste. Avant la côte, la mozindo a sigé au Touli. Ça dit, pour Nabino, danseuse, sur à côté d'un orchestre, d'office victime. C'est-à-dire, danseuse, à cause de la tête, moi, béguin, moi, Kouloula, patron pas. Et pour danseuse, à Pounaka, orchestre, selon Nenga Lingaka, Mkola orchestre. On a dit que c'est un peu Ming balungwa pour Nazoua, parce que pas y pas leader à Lingaka, mais leader, on a appelé un film sous ça le préféré. Mais pour Nabino, il s'est dit que Bisso, ça dit, et puis bon, on a été n'engé Bayaka, premier jour. Bon, quand ça a été, Bayaka n'é bon, on a bon, balati bateni, bani. Et que ba leader au lobby, moi, il va vivre ça sans bango. Ce n'est pas vrai. Na yoka danseuse, mon on a été comme des choses comme des nani. Alors, bah, que ba danseuse, écoute, ne va violer ba patron là. Parce que Bayaka n'a pas envie, n'a pas patron. Et je peux vous le dire. Bon, évidemment, viol, n'a pas droit. Et ça que Moutou, au sali rapport, na Moutou, na autorité syrienne. Mais ça, bien, n'a qui congolais, et l'on est longa. Parce que moi, je peux vous dire, la 16 batan de la lème sous ton le bossol pan à leader. Babundaka, pour un leader. Toujours est-il que, et comique, non, Koffi, tabaza 100, bango tu bibole na yebanini, non? Non, non, non et non. Je me soucie, c'est la vérité. Vérité, il y a vérité. Pourquoi je ne Pourquoi je fondate? Pourquoi je ne pas trop appeler ça surnom? Ça veut dire que je love na bango. Love, ou bien love, je violé. Ça veut dire que love. Asa moi, maman na botaki moi si a commis danseuse. Leader papa na botaki, maman na botaki, mon bali
a commis musicien baza bato ça dit il y a outi kuna pas outi kuna moins logo moko boy et sali mais pourquoi c'est beaucoup mon até ça dit pourquoi beaucoup imaginer tes gros là non mon appel ba docteur ba lingana ba infirmière na mon appel ba avocat ba lingana ba assistant na bango ba secrétaire ba greffier na mon appel ba na ba million tout na mon appel ba journaliste na la liste journaliste abimana journaliste moi si et belé yo c'est qui pour nous se sentir coupable hein? Non même pas même pas mais on sait qui donc et non ce que pas na bino ba profession tout et y a un problème té on a comme on appelle youtubeur mo ba bato ba loba zakala ba matière ba sala comment ba matière na ba miniature ba nini nous sommes pas lingana ba sala pe ba ikobo mais les gars nango et non normal mais pour la profession ça dit et comment ça la tête que fimo ba lula nem sous héritier wata bananda kuna bango revenez avec que héritier ba pesa na ta bisou pour na bino ça dit beaucoup imaginer te ko zala ba fio na pour na bino ba sainte ba yaka bango baza au dessus de ya makamuto mokili non to comprendre au soutenir même piana c'est non ngana na kama au soutenir te na so la bino non réalité o bossa le quoi bo ignorer. C'est-à-dire, pour nous, beaucoup imaginer que Fimoko a outa ndako na e alula Fabregas pour nous go zalate. Au moins appena que dans ce style ba pesa na combo, ba pesa pe na combo sirno ba yangi ba koneto ne yo o pesa ba chéri na combo. Neti Casado pesa comment ni? Beaucoup na. Voilà. Nous tout na mais neti ba danser bele ba sala émission. Ngal to ba sirno ba pesa ba on a ba leader, ba pesa ba na contexte nini. Et puis bango tinde ba komawa ba finga lem suka kofi mais siko yo ba pesa ba kombo ba violer bango bezai na normal parce que pour na bien tout rapport entre dans ces nanas ils viol bon c'est faux on a logo na ngaki suko ba sala lango ba nini ba sala et ça moins normal ngade na boy na tana droit mo wote na kota na ba makambo isolé kalelo nazana dana droit mon côté na tina intérêt tina nazana ni mon côté na ko lo baka ki naza parent nazana cœur mo sensible na mutu mona tanga classe mais na baka mususu ali que l'état mutu sala makamna ngana ilo lo bate moi je n'ai rien à dire na koki kututé donc mais congolais nyon surtout ayebi na kati na ye vérité c'est tout on dirait on mena kilimo ibeta lelo oyebike. Merci beaucoup Touti Kolanda mopa o mokonzi légende ya mboka na biso Koffi Olomide. En tout cas, on a mingi te sur ça parce que yé moko outi koloba et puis boyoki balandi Jika TV News. Bolandi yango pe bo comprendre yango que na mboka na biso ba réalité zebele. Alors na pesa conseil moko pona sauter partie on a kota na deuxième partie. Na pesa conseil na bandeko na biso. Bomoni musala ya mabeza la ate. Omoni ataka na musala na biso oyo. Ba tretaka bana basi ebele na bakombo ebele o bino nyonso boyebi mais aka na ba oyo kaka na kati ya musala oyo baza ko meka ko sala différence ezaka na kati ya moko na biso bazo meko lakisa ke no malgré internet ki bozambeza malgré internet éducation famille eza malgré internet naza responsable quelque part malgré internet naza mwasi ya mutu quelque part malgré internet naza mama bana quelque part malgré internet naza yaya baleki quelque part malgré internet naza mobali ya mutu quelque part malgré internet naza papa ya mutu quelque part bazali bokoyeba bango ndenge nini bokoyeba na ndenge baza ko salela bokoyeba na ndenge bazali ko s'imposer ko lakisa bilembo na bango olanje mission ya mutu azali kolobela musicien tel mais oko comprendre que na kati mission na ye toli moko ezali soko landi eti na suka oko récupérer quelque chose
FT, je te salue là où vous êtes. Que le bon Dieu vous bénisse abondamment. On comprend de quelque chose, Nakat. Alors, zoa musala na yo natina. Zoa musala na yo na valeur. Ndeko danseuse. Kocha na mutu na yo teke ndenge na ke kobina wana na ke koteka nzoto. Yaya. Tuna batu bateka nzoto. Bazoa eloko te. Bato bateka banzoto na bango. Bana basio bateka banzoto na bango. Bazoa eloko moko te. Na musala ya koteka nzoto. Yaya. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Chaque non a sala musala. Oui, boza exposé na ba danger nyoso. Eza na moment moko pe prêtre moko ko fanda pe na kati ya concert. Ye moko prêtre wana ye pembe na président lobi o moni fi wana na lingi après ka concert na zana besoin na chambre na ye. Président lobi prêtre na nga pe na olinga na perdre yete. Alors yo kota na chambre wana kingani. Yo poki ko sepela ti. Obi ke kuna na chambre na obima na moi 500 na obima na moi 1000 nanga. Alors, on a conseillé le baba danse classique. Na ko conseillé ndeko moi si. Na temps autoza peut-être à l'époque c'était bien. Na temps autoza. Mutuna mutaza na ndenge azuela kamsala na. Na ucho mona fi moko boy bazo benge Eliams la tigresse. A ucho kufa. Mwana na soza ba age beleza ba 22 ans. Balobi azaki mwana ya mosali ya Nzambe. Abimi boma ye Kinshasa. Kinshasa koti na via luengi akomi ko bina komo sa ba théâtre mbala moko akomi ko pina mutakala. Et la fille azate. Vous savez pourquoi? Vie appréciée. C'est ça. C'est ça. Merci beaucoup toke na deuxième partie toujours émission ya Mopao. Batebele balobi Mopao azoluka ba polémique Mopao azo non c'est la vérité. Hein, c'est la vérité. Vous savez pourquoi je respecte Werason beaucoup? Non parce que non, je respecte Werason beaucoup. Na lobakango hoha. Oya siliki Amélie Mai. Werason na respectaka trop. Peu importe. Oh, Werason a sala. Mais mouto changer que Werason aza papa ya bane bela zate. Mouto changer que Werason aza koko ya bane bela zate. Histoire ba changer angote. Ata mwana comique. Soki nani golera tata azaka mwana. Tango bako tanga biographie na yo bako loba bandaka pa kingandi. Kingandi mutabimisa ka c'est normal. Makamble gramo pa walobaki na batu misusu. Et ça n'a rien à voir de polémique. Aza ko fait ko rappeler batoyo bazana kati na bango esprit ya kolobake nganenga ngamna leki ngamna za danger. Aza ko rappeler bango. Na lobi bien, a ko rappeler ga bango qui est moko boyo to mona na Nigeria. Muto bandi miziki lelo abimisi batu. Boyoki kingandi auti ko bime pa kingandi. Et puis muto wana bimisi a sali effort po muto wana sani ayokan. Toyoka batu mususu awa bazo yemba lokola magorodo. Babeta tolo ti lelo toyeba kate bakenda wapi. Point d'interrogation, tolinga polémique te. Toza osala toujours analyse sur sortie médiatique ya Mopao Mokonzi. Mopao alobi kaka vérité. Soko mi bengi grand. Soko mi bengi koza Mokonzi. Soko mi bengi que non oza plus fort que Bimisa. Bimisa. Na moni keza le côté moko boye. Ba oyo ba pesa ka baninga ba défi ba kokaka ba le côté wanate. C'est la vérité. Hein? Bino oza capable a opesa baninga bo pesa bato ba golwa ba défi. Bato musu ba pesa ki ba golwa ba défi. Bo sala boy. Baninga balongoli ba défi wana. Lelo na komo yoka ona sali wana eza lokola sali ya répétition na biso. Faux débat. Faux débat. Faux débat wana eza débatté. Tozongi pas le grand Mopao. Azana raison. Au deuxième partie y analyse na ye, émission na ye. Ngana ko sale lango analyse na français Congo ça.
Boko mbenga ba grand T soki bobimisité. Ça n'a rien à voir avec polémique, c'est la vérité. Mo pao azana raison, ko felo mi azana raison. Boko ki komi benga ba grand T. Soki boko ko bimisa batuté. Bo bimisa ta moko kaka. Ndanga yepa bimisa. Kinganda azalaka mutu a mopao, kinganda azalaka mutu bo bimisa ta moko. C'est très important. Ah oui, hein? Bo bimisa ta moko. Empire de mal. Et puis, au mikoti na makambo bato. Batangi bino pe kombote. Bino boye bo mikoti ici. Aïe, 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 aïe. Bolinga polémique ici, là, na minona. Binote, vous cherchez comment, hein? C'est quoi? C'est quoi ça? C'est quoi? Bravo les grands mopao. Olobaki kaya solo. Oh, lobi ezaka ndenge zalaka. Oh, balobaka iyo. C'est rien que la vérité. Comme on dit, rien que la vérité c'est rien que la vérité. Avant, il y a commis benga yoza grand, yoza boye, assure-toi que non, yope quand même ozana bilembo. Ce qui est là yoza te, histoire na yoba obeta ondenge nini, c'est ça le problème. Merci beaucoup. Toleki. Le 28, aujourd'hui c'est le 29 février. Tozoloba au revoir na mois ya février 2024. Aujourd'hui. Les autres tozo ça au revoir na mois ya février. Ah oui hein. Tozoloba au revoir février et topesi février merci mingi parce que février azalaki na biso bien, février a bombi biso et le ngona tata nzambe tozalaki na ye. Bako fiette na bako fifi, le vrai de Mamassi. Les amoureux de Mamassi, de Brazzaville, je vous appelle. Des mondes entiers, je vous appelle. Ah oui, hein? Donc, Toti Kalina, 8 jours. Donc, c'est le samedi prochain et le vendredi. Vendredi, il y a un gars qui ezali koya. Que mon pa o mokonzi, na Mamassi, bako célébrer. Hein? Bako célébrer le 8 mars na Brazza. Balobi nanga kuna tu ok. Maramunyonzo kitoko. Ba fiche partout kitoko. Batu ya keto, batu ya mutema mabe. Ba oyo balingaki basala moi j'ai ya liyoto. Mpo baloba mo boycotté. Soi-disant boycotté. On vous pose la question, vous boycottez ces concerts, pourquoi? Oh parce que. Maloba mon côté à malongé le bama qui place wana. Allez babeti bango qui si ambeti. Bango nyoso à la barre. Donc concert au Betama le 8 mars, mo pa ozala na Congo Brazza. Na Mamassi na orchestre mobimba ya quartier latin. Alors tozo senga bino ba yebosombi ba biete bosomba bokima na lombango bokende ko somba yango parce que le 8 mars ce n'est pas loin etikali kaka quelques jours. Donc lelo na yebisi bino bien que to peut se revoir na mois ya février lobi to kotimbala moko na mars. Donc vendredi o ezali koya ezali 8 mars quartier latin mobimba na orchestre na Mamassi couple olomide mobimba bakozala na Congo Brazza. Alors ezali concert oyo esengeli oya na père. Ata soko za na perte olobi que non esengeli na sepela esengeli na enjoy esengeli ngape. Na mona les grands mopa ondenge tozalaki na grand hôtel na Pullman le 17. Alors yope ce qui t'attend zamba permettre elongi ya jika boko monango ce qui mopesi na pema mobate il a permettre jika boko mona e na Congo Brazzaville. Alors nazo senga bino pe nazo inviter bino bozala wana massivement. Soko sombi biye na yo te à travers Jika somba biye na yo parce que ekozala wow boyebi mo pa au côté ba concert ezala ya rosaranate ezala vraiment au-delà de tout. Alors bino batoyo bojouaka en coulisses. Bino batoyo bozala na ba G ya puku na nyau. Bino batoyo bozala na système ya ko détruire baninga CC. Bobandi na fere Bobandi na Inosbi, Bobandi na le Grand Mopao.
boza ko continuer toujours biti na bino ezala nini na Congo batanga kombo ya ba musicien mususu teka kombo na bino to ebite. Alors place baninga pe bazopela botika baninga pe basanini bapela. Alors sans oublier que non ils n'ont subi je crois na mois ya juillet à kozala na Allemagne. À ozala na Allemagne na festival international na mois ya juillet. Alors ba griffe tout le monde entier pour se préparer parce que jeune leader à kozala na bino na Allemagne na mois ya juillet. Toya osale lango émission na mbala simezali koya. Bo se préparer comme il faut pour kalapete ezokoka. Alors toza ko informer bino que quel que soit au borosala kala bozala na système ya baninga baké ko beta festival bo ignorer bango ezala concert ezala mais lelo bino bokoma ko welela ba festival balobaka yango te bo bongola ka yango bo komisi yango concert festival bo bongoli yango bo komisi yango concert muto lobaka te parce que keto elikaka te tozana biso bato mtima malam tozala bana nzambe lelo bo accepter que no festival peut cause à la paix concert. Je vous aime. Vous acceptez que non festival peut cause à la concert. Je vous aime. Alors on a braza. Alors depuis pe bobanda ko bundisa ye. Depuis pe bobanda o sala makita. Est-ce qu'akoya akoya te. Soki nga nazalaki bino nalingana tika nanga depuis kala. Nalingana tika nanga depuis kala. Nalinga kina tika nanga depuis kala. Parce que mutongo to bundisa kai, mutongo to saleli makita, mutongo to sali makamunyos, mutongo to bundisi ye, mutongo to ke koluka même batu ya makila na ye, poto ko isaye na se, mais mutongo zo ko ya kana sete, et le bela bino le côté, boko tika pete. Boko tika pete. Botika. Musique ya mboka na biso eza na besoin na eloko te. Musique ya mboka na biso eza na besoin ya na lisanga na boyoka ni lobi nango papa Mike Kalambai. Oh yepa ozala na concert monene na arena je crois na mois de mai. Eza kalati. Kandenga lobi na lisanga na boyoka ni na bolingo. Ndeto otonga ekolo ndenge musique o ezo senga mais ndenge bozoya nango na système ya ngana matabaninga bakita bo matakate walai boko matakate boko matakate boko tikala ka amba boko tikala ka na se e bobanda o créer ka babiloko yo ba créer ka pe esimbaka te bobando créer ka ba makambo basalaka ekendanga nango musika te bobanda ka ko salaka ba base moko boye o ezo détruire même na libota na bino. Pourquoi? Parce que biti na bino c'est pour détruire les autres pour que vous avancez. Et vous croyez que les gens qui détruisent les autres pour bango ba avancer bolamu ezala na nzela na bango? Non non non. Bolamu ezala na nzela na bango te. Ça c'est la pire vérité. Muto ya baby saka baninga po ya kende liboso bolamu na nzela na yezata na place mon côté. Prochainement on va l'émission, je crois on va la direct spéciale de nani Arena Adidas et qu'on a la live. Na osala vraiment live spécial Arena Adidas pour faire rigola. Alors pour qu'on réveiller bagolo tout pour qu'on réveiller nabi que bagolo tout baza réveiller. Nabi que na minicho bagolo tout baza olamuka. Bagolo tout baza debout. Golo moko te aza olala. Golo tout aza au téléma. Alors to zonga na système wana. Ba oyo baza vrai na baninga. Ba oyo ba yebi ko pardonner baninga. Ba oyo ba yebi que no poto avancer. Naza na besoin ya oyo, naza na besoin ya oyo. To zana bango. To même système ya TV to même ngo internet. Pona oyeb sabino que no na TV. Soko ça l'émission ya ba musicien olobela ba musicien tout. A to zana préférence na yo. Olobela musicien tout.
actualité na ye tout au chango mais ce que bato bazwaka ba musicien ba ko nyata bango le ko bakayas to lobela bango ndengeni parce que bango baza déjà na bato ba lobela bango biso to lobela to ke na bango tant to lobela to meka ko loba bango ba yo komela biso ke no bozala na ba succès tété non comme on a muto aza na chaîne YouTube muto aza na chaîne YouTube azozwa audacité identifiable prena babone belé azozwa courage ya koya kozwa koya kokomelanga commentaire ya mabe soki oyebite nga naza analyste ba invitanga presque na ba plateau ebelé et internet na kota yango pona succès te question mon opposé bino ba o ba côté internet pona succès ba salani ni nati wana komo lela na âge soki ya 50 ans nati a komo lela na âge succès pesienini zéro likuta kitia bambani kim. Cela veut dire que sala musala na yo ndenge nzamba peselio o sala yango ko sala musala pona succès te yo muto yaki okomelanga commentaire oneza la mbalasuka parce que oza identifiable mbalasuka ba musicien bino bo finga butu pe moyi ba musicien bino bo emiliaka bo mona bango biloko pamba baba tuté ba sala makambo minene na mboka na biso te ba sala makambo minene na mboka na biso te. Prévenez que vous avancez, nous on avance. Vous avancez, nous on avance. Parce que quand tu as déjà gagné beaucoup d'argent, tu ne peux pas rester sous l'internet. Quand tu es déjà devenu millionnaire, milliardaire, au côté de la licence, il y a une baisse inutilité. Je préfère la émission poser tranquille, sans problème, et na kandi caméra nanga, na pemi nanga. Esprit n'engage tranquille que non au sali musala kitoko. L'autre ça jeudi donc je crois samedi tous à la vraiment un spécial live arena Adidas ya fait rigola tous à nango parce que concert on est en mois d'avril et ça musikate alors nous sommes obligés de faire ces lives quand le même air tout ça la live nyos. So actualité musu ça toya olobelango avant. Alors je vous invite ba kofiette tout ba mourir à bonne musique ba to balinga kofi olomide même en internet ba musu toya to linga kofi olomide mama nazala ki kuna place 300 €, 350 € moins cher 50 € plein ba to ba telemi tina ba couloir ba to ba telemi. Et ça là qui va placer à 10. Baba qui c'est comme tu n'as 15. Deux à l'assemblée. Mon père aux légende. Merci beaucoup Fabrice Mandé. Nous sommes arrivés à la fin. Et ça qui analyse ces sorties médiatiques qui a mon père au Mokonzi. Oh mon père au lobby, et ça kaya solo. Gouvernement Nabiso, ministère et écriture, ministère et genre et famille. Ministère de la Justice, bon revoir biloko ebele. Ba président pe ba onyo kwama. Ba président pe ba o mona passe. Ba président pe ba o lela. Ba président pe ba o souffrir. Bon revoir quand même. Bon mais qu'on revoir ça très bien. Et ça très important bon revoir. Makam mo pa wa lobby, et ça vraiment de bongo. Bomi bengi ba grand, bobi misapeto ndima bino. Na bengi bino le 8 mars. Tango biso tozo célébrer femme en même temps bo traverser na ngambo po bo sepela na les grands mopao. Na mamasi. Peut-être Jika a kozala na bino. Na grand hôtel na ebisa ki bino pe boye, bo mona kinga. Peut-être na ozala na bino elongo. Tokutani Mbalasima, merci Fabrice Mandé na sima caméra. Bye bye, je vous aime, je vous adore. Merci beaucoup pour tout ce que vous êtes en train de faire. Bye bye.